Bandeko balandi lolaka la mwasi na kanaki télévision télé vérité mbote na bino mbote na baibanso ba mesana kolanda émission oyo pe na baibanso bazwi libako émission lelo na émission lelo bongo tokolobela makambo oyo toujours etali mwasi est-ce que mwasi po abonga il faut kaka libala nde thème na biso ya lelo na kati émission wana nazanga mon côté naza bongo na madame Constance Balabu oyo akokabola na biso lisolo ya mwasi po abonga il faut kaka libala. Mama Constance mbote mingi na yo mbote mama na kanisi bandeko batali bomoni ye mwasi po abonga est-ce que il faut kaka libala mwasi na mobali esengeli na bango balongana po ete ba se compléter yango ndenge mokili esalama soki complémentarité wana ezali ya solo entre mwasi na mobali yango nde épanouissement ekozala. Mais ce qui est le contraire, au kutani na mobali oyaza bizarre, moi si mususu akoloba na kawana tina ya libala ezali nini. Okoki kobala te po osepelisa batu. Toyebi te basi boni bazali heureuse ou malheureuse na kati ya mabala. Sinon mingi bazabongo ba victime consentante. En pratique comme on a mwasi na parents nae aza bien aza nesengo mais mususu alela mikolo nyonso yambo teto kota na bozindo ya émission na biso ya lelo to landana nu bilili eza bongo mais ce que libala ba force te mais so oyé na ngote ete ngai pe na lekala ba na libala pe na esila. Mais nous avons bana na ngai mwana nga na 20 ans abi ma gradué pour la moni que vie et aka libala te eza mabongisi ya nzambe po batu mususu bana mabota aboti te abali te mais aza pena numéro 1 na libota a mwasi c'est obligatoire te c'est pas le mariage qui fait le bonheur ya mutu. Kokoza na libala boso libala ngo mobala ngo azala kwa kari dentaire pona yo omoni ke o sepela na okaka te nde bato nsu akanisaka mwasi basi nsu akanisaka po azala bien soki abali kaka nde yango akokoma bien yango akozala bien okoki kobala na pene mutu ya na mofunuka nzungu na yo te et puis lobo bandi kovivre calvaire bandi kovivre souffrance mais mwasi po azala bien eza kaka mpona ndako ya libala te. C'est bien, libala les amalamu. Libala les amalamu et surtout pour la réputation à mutu. Na le baka mobile les a le bouclier pour la moisi. Mais c'est pas forcément kaka que pour vivre bonheur, pour ça la bien, il faut ça la cananda kwa libala. Non. Na le baka souvent qu'il y a des hommes à ne pas épouser et des femmes à ne pas épouser. Bazali. Donc libala kaka tende et ça la mutu. Moisi pour vivre bien. Faut ça kana libala te mais to boyi libala te to pegisi pe yango te mais ezala te ki na mutu le bakena pona vivre bien pour moi ça vivre malamu il faut ka kaza na ndako libala te ezapi na basi musu baza ndako mabala bazo souffrir ba olela to mona ngo ba baza na kati ba olinga ba bima ba baza libanda ba linga ba kota mais ka ba kota bi ba ke vivre réalité ngo akomusu ko regretter afanya na zana ngande na zalaki donc libala les âmes abete za bien so nzamba sali ngolu et que kutani na une bonne personne mutamalamu mufunuka nzungu na yo o vivre peu bonheur mais soki okutani pe na mufunuka nzungu na yo te na o décourager que longo la mutu no que no pour vivre bonheur na vie no pour vivre bolamu na vie no faut ça kana libala te donc on a koluba yango wana pona bandeko na biso ya basi voilà. Ouais, je peux dire oui parce que au commencement, tu es bibisonio sokemkolo asalaki ba être nyonso mwasi na mobali et ayaki ko remarquer que mobali azaki ne sengote nde asalaki mwasi. Donc cela veut dire que comme nyonso nzamba asalaki au départ ezalaki malam libala eza bien parce que ezako créer équilibre. Mwasi azako se retrouver kati na mobali kati na mwasi
et c'est ce qui fait que l'équilibre est en assez d'amour, parce que l'objectif est en Zambé, et c'est pour que Moutoua se multiplie. Donc pour que Moutoua se multiplie, il faut bala, il faut bota. Donc c'est ça l'objectif vraiment, il y a un Zambé qui est là qui Moutou. Et ça, après leur Moutoua, Tamboli Mabé, Nabomakambani Koya, et Belé, comportement Moutou, Ndélé, déception, divorce, il y a, même hier sur l'oubli. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc mariage est une importance vraiment makasi pour nabomo ya mwasi comme ya mobali. Moi si akomo ngana ndako libala tin. Moi si oya tangi classe na bato batangi classe ya liboso nanu akotanga na classe pona vie na moko na po misusu balinga bango pe libala te. Abo ba kana te ngai na jamais na ko ke libala po libala basufaka bato libala za souffrance tout ça. Mutu na ndenge na wamonela. Mususu abo ba kana na tanga classe ma classe akomi pe femme d'affaires akomi pe mutu mo quelqu'un na vie akomi pe mutu mo bien. Donc bilo mo abongo pour moi c'est abonga na vie le but que non akotanda wa libala baba la era te pe baza mabala libala ngona kota bana kota libala na bonga ka te vie ezaka ya pasi azo katika libala akesa mamuna libanda mais musupe azana na libanda aluka akota libala mais ezaka bongo mais pour moi c'est abonga le but que kota libala te pour libala pe bongsa ngo pe mutu so moi c'est akoti pe libala comme pe responsable akoti pe mamanda ko pe mususu pe bongi buza bana ko sala tango zaki pa bango to yemuko akosala ngo sute po akota na libala mais nyonso te. Moi, je ne sais pas si je vais libala. Bon, moi, c'est soit organiser vie, autant que malamu, au bonga kaka te ke libala pour moi si abonga. Pour nous, ça peut pas bonga ba libala pété. Et bien pas bonga la vie et après libala te. Le but. Moi, ça ko bonga ndaka libala te. Yo mo ko organiser vie na yo autant que malamu. De courage makamno nyonso ya bien yango 5 non o gagner pe ka vie et pe ka libala te e bele pe bonga libala e bele pe bonga wana libala te mais ba sapi makambo bele ya minene non moi si pas bonga ça ka ndako libala te moi si eza na banzelo bele ya ko bongela moi si o asi atangi déjà capacité eza ki abonga en tout cas ko bonga mutu et dépendant na poche ya mobilité. Mbongo euta na poche mobali ba koma ngote ke posomba na wenze foza na mbongo euta na poche mobali. Eza marqué nulle part que oh non na wenze tango soma ba yebiso ke non mbongo euta na poche mobali te. Ça peut être que tango ke luka msala ba yebiso ke non lokolo balate ya oko salate non. Donc moi si pas bon eza ba tout on zamba pesa e na ba connaissance ba bakisi na vie sociale na vie la ndenge akola c'est ce qui peut faire que muta bon eza ka ko balate. Comment d'ailleurs c'est le qu'il plus d'ailleurs très souvent il faut que Naliba a quelque chose mi bongé là déjà so c'est libale bongi ça en tout cas on souffrir mingi on appelle aide tendenge bible lobby que moi fois à la aide yo bando sala wana kaka yo nde ba ko sunga comme suba ba yo pe bon katelo mangala ba on négliger famille na yo donc ça vraiment te qu'il faut moi ça bon à faut za libala bon ça vraiment que ça na ça vraiment évidentité. Personnellement, je dirais non, que moi, c'est pas bon, il faut savoir dans le libala. Tant que dans la classe, que ce soit moi, si tu mobile, il que ça a besoin de moi. On veut dire, chance au mobile, moi, c'est pas zanango. Que bon, moi aussi, et dépend de quand dans le libala, surtout dans le 21e siècle, la femme doit être indépendante. À Koko Luka Moussala, certes, biso africain, tout le monde a libala les aggraves, mais moi, je dirais que non. Ce n'est pas le cas. Que bon moi c'est dépendre de la liberté, que bon moi c'est dépendre de la étude, de la façon à raisonner. Et pas les Européens. D'ailleurs, les balles comme on a un contrat, ceux qui Simbi et Simbi, ceux qui Simbi a divorcé a continué na vie naie. Les Européens nous comment presque tout le bal à l'issue parce que le mariage est la merde. Mais en Afrique, tout le monde a bon. Je profite d'ailleurs de l'occasion, puis d'opportunité, puis Singapour a relancé il y a la République démocratique du Congo en particulier, puis il y a Afrique en général, que Bonga, il y a moi si ils dépendent de la liberté, moi si phase à la indépendante, moi si faut que Luka Mongo, ceux qui libala et Simbi c'est bon, ceux qui paient Simbi et ça la fin du monde que la vie continue, au Luki na yo Mongo na yo, non se rokende ka madame. Et moi si abonga na ko libala pour ani basi mususu attends na ko libala te to ebi ba grande dame belé avant na ko libala te mais aza bien aza pe na ba mibali mususu ya famille asalisaka
oyo bazwa vie te, mais mwasi azwi vie akomo aider famille. Mwana mwasi fo azala mayele. Deuxième, mwana mwasi soki aza sérieuse, surtout classe, mwana mwasi fo atanga classe makasi fo azala bien na vie. Next. Mwasi akoki kobonga kaka na ndako ya libala te. D'autant plus que mwasi faut prendre conscience de ce qu'elle est. Soki mwasi a prendre conscience na o azali, akoki pe kobonga sans kozala na ndako ya libala. Et puis mwasi pe na kati ya ndako ya libala, akoki pe kobongisa libota o ye akie kokuta. Donc mwasi pour abonga, il faut apprendre conscience qu'elle est une femme, qu'elle peut porter quelque chose tel que mobali peut azo apporter. On m'a dit tant que bota mara papa journaliste, cerveau ezalaka na sexe te. Donc tant que bébé abota mi ya mobali na ya mwasi, bango mi balé tozo mema bango na société pour bazala utile. Ce n'est pas seulement il faut mwasi azelatia comme ananda kwa libala pour abonga, non. Okoki kobonga sans que obala obongi mobali ekokuta yo obongi déjà wana kozala lisusu ya kobonga malamu na kati ya ndako ya libala. Ce n'est pas seulement na ndako ya libala nde mwasi akoki kobonga, non. Bon, mwasi kobonga kobonga ezate kaka il faut obala to obonga na kati ya libala, mais ezo dépendre na yo moko. Mais mingi ndenge to sali constant mingi nde tosali constant mwasi po abonga na vie fois azalaka na ndako ya libala. Po na ndako ya libala eza na avantage ebele. Obonga libanda eza vraiment na assurance te, eza ma do na loba na sens neza ma na valeur te. Po valeur a mwasi eza na ndako ya libala. Kobonga na epe do vomi aza na ndako ya libala. Au moins que au vendaki na ndako ya libala esimbi to divorcer to okufeli otikali veuve wana eza nde mususu. Mais mwasi po abonga pena na vindenga naza pembeni ya papa Jean Louata ezosala peke nga nayeba lisusu ebele na pe na baavantage yango nde ezosala ke nabonga na vie. Do sans papa Louata peut-être mosusu aza lisusu te aza déjà décédé, mais ndenge aza déjà en vie bona na avantage ebele, expérience pe eza ebele. Nakanisi tolandi bilili bomoni ndenge mama moko alobi oyo eza na yeba musu ba alobi en tout cas moi c'est pas bon eza ka libala te ba musu bolandi moena na répéter lisusu ezalité maman Constance liloba epa na yo. Est-ce que moi si pour abonga à se développer na vie na ye il faut kaka abala. Merci maman Deo pour la parole. Ngai ce qui n'a qu'à répondre na motuna wana na kozwango na deux volets. Na koki koloba oui, pe na koki koloba non. Pour na nini je vais m'expliquer. Oyebi moi si balobaka linzanza libonga na langi. Moi si oya balami ezana mwasi mususu akoyela libala ya kitoko vi na ye pe échanger makam na ye ke liboso bibliquement parlant pe nzamba za ko appuyer yango. Alobi n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc pour mobali azala ya kokoka mwasi pe azala ya kokoka il faut bango mbale bazale sika moko wana ezana ngo mystère ya nzambi. Nalobi oui parce que Bible peut et appuyer yango. Mais na ke koloba non. Nesika oyo ozokuta ke ba femme seule bazo vivre, ba femme divorcée bazo s'en sortir. Maintenant comment est-ce que basi wana bazo vivre? Voilà pourquoi je dis oui et non. Il y a de ces femmes qui se marient et se retrouvent, elles s'épanouissent. Malheureusement, ils appellent na basi bazo kende libala, bakeko lela, bakeko regretter. Voilà pourquoi na conclusion nanga po na sami balé wana nano na étape po na koloba ete moi si kokende libala eza mabete, mais tu dois te préparer en conséquence pour kende na libala. Te préparer ça veut dire ebongi na mwana mwasi kotanga ba parents basunga bana basi batanga mibali ya lelo balingi na bango basi ba charge te ata Bible loba yango je lui ferai une aide semblable. Donc aide semblable donc ezala te za la mukumba pona muninga te. Tu dois savoir
très bien te défendre. Deuxièmement, moi s'il faut yeba komi prendre en charge. Donc tango tangi, il faut yeba ko sala moi musala moko songolo. Au cause à la journaliste, au cause à la couturière, au cause à la musala nyoso lingi dernièrement na moni maman moko na boulevard awa. Azo siré même ba chaussure ya mibali. Elle s'est fait utile elle-même. Pona kosunga bana na ye 6 s'il vous plaît. Musala azo sala yango wana. Siko soki mwasi. Tolobi que oui, na oui que libal eza malamu. Mwasi ya s'épanouir na nzela ya libal. Ok na libal okoyeli mobali ya malamu te. Okomi pleurnicheuse. Okomi Maman Ndumba, okomi courir si mamibali abatumi sukau kau. Mais ce qui otangaki, ce qui oyekolaki musala songolo, ata ce qui libale simbité, tu vas t'en sortir. Et on ne se marie pas pour na kokikosi lisaba pasi na yo, non. Pour na ngai libale za étape ya suka ya vie ya mutu, ya suka. Parce que wana tokende na otobinga toke ko s'accompagner na étape à souka vi pona kozela na kunda e pa kozela kundanga. C'est que c'est supposé que j'ai déjà parcouru parcours nanga nyonso na tangi na sali na miebi commise en charge parce que si je me prends en charge, je vais m'occuper de ma famille sans mon mari. Avant même na bala mobali ako balanga ako respecter nga na il a aussi sa famille, il a ses responsabilités. Bien sûr toko sangisa mais mon côté akozala poids pona moninga. Donc pona ngai liba les âmes abété, hein, donc qu'on s'épanouir na liba les âmes abété, tout comme on peut aussi s'épanouir sans que aux ala na liba là. Ok. Mais Constance, toyo kakabino ba jeune femme mingi bolobaka liba les a freinage. Pona nini bino bolobaka ke liba les a freinage? En tout cas ba oyo ba kolobete liba les a freinage. D'une part baza ko s'est trompé. Ce qui tozui yango kolanda na makomi parce que liba le uta na Bible. Si je me réfère plus na Bible pour Nzambe abandaka libala. Alobi n'est pas bon que l'homme soit seul na osa ele mosungi. Mosungi wana eza mukuwa wana ya mopanzi o Nzamba bendaki. Il faut moi signonso azonga nesika o Nzamba bimisai. Il faut azonga. Mais ce que kolobake liba les a freinage. En tout cas na ko regretter. Parce que en émission na biso lelo so to sangani mama deo na émission na yo ezate pona ko décourager basi ba kende mabala te ezapete poto tindika basi ba kende en précipitation na mabala non. Donc ce qui te lobi que liba les a freinage en tout cas eza erreur pona ngai na ko ibisa bandeko wana baza la patience basala nanu ce qui est important. Ce qui libala nano yete bazokuta na bato ya mabe bakomomona ce qui na koti kune ozabo non libala eza elengi mais il faut yeba ko se préparer avant kota na kati ba mikolo balobaka ezabile ya donc il faut miku po buka mukua il faut zala na minu donc soko kolisi na minu wana ya makasi te moyo buka muku ekozala te donc bakolisa na minu bakembisa yango baya ko buka mukua bakokelengi nango. Merci. Bongo ba o balobaka mwasi azali eloko oyo mobali akoki kosalela ndenge ya lingi. Te. Mwasi azali eloko oyo mobali akoki kosalela ndenge alingi. Toloba sikoni. En tout cas, topesa bango torte. Balobaka l'expérience rend sage. Peut-être à l'obi yango sur base ya expérience oyo à travers ça qui na vie. Akutani na ye na mobali ya mabe ezaka kazwa ki ne chance te akuta na mobali ya malamu mutu na mutu Nzamba kiela na numéro na ye na panzi wana koto babimisa eza na mibali musu za milai mbinga mibali ta musu koto wana eza ya mulai o ekela kanga ngana zoke kozonga na kote ya mobali ya mukuse omona te ke kosimba te ekolukere nyonso babambaka. Donc en tout cas mibali o basale la kabasi to décourager bango papa eza malamte soko mono zo linga mwasi okuti ke eza yete moteme lobaka ozota la petite en danger azabo parce que problème nyonso ezaka genèse nyonso ebandaka avant même bo se marier. Donc na minute o mibali bangi bala basi o mitema na bango zo yibisa bango ke mwasi aza ya vie na ote mieux voir tika nae ke kokende konyoko la mona batu lobi azala na dégoût ya libala et comme ke mibali basalela kabasi soka zo salela mwasi
En tout cas, c'est lié peut-être na bakoutim na makam kili o tozo décourager les lots. Bon, au moni awa tozo loba, tozo kende mingi na sens épanouissement ya mwasi. Mwasi azomona ke na repère exemple à maman veuve, na repère exemple à maman divorcée. L'air azalaki na mobali azako s'épanouir te. Mais l'air nzamba bengi mobali to a se divorcer amoni akomi ko s'épanouir. Siko moi ça ndengwa na koloba ke libala ezalaki malamu. Te yango na bi mwasi na kutai na mobali ya malamu te parce que mobali ya malamu aedaka mwasi na yake nde liboso. Mobali ya malamu atozwi mwasi atanga mingi te. Oko accompagner mwasi wana compléter oyo ba bisika ba parents basukaki. Tu peux aussi aider ta femme. Occupé kotangisa ye lobiso ka silisi classe comme une grande dame. Honneur eza ya yo. Malheureusement mibale belé ba tchaka zuwa liboso. Azomo nsko na bongisi petit oyo avant daka mère à palin a comme ko yunga na libanda kuna a freiner vie ya mutu. Ba comportement na bino ndezo sala ke ba freiner bino. Te bino surtout ba jeune. Te ezaka comportement ya basité. Problème eza ya éducation de base. Eza na mibale musu ba kola maoda na famille polygamie. Amona papa ne na basi 5. Na sola nande komoko ça fait 2 jours. Tozo partager na ye. Asi alingi basi soki mibale misa tu na bi papa. Finalement qu'on présenter biso basi combien? Pe basi en oiseau la bango banda. Non mais comment on vivre à boé? On veut muto ba ya batan wana we le cas. Ai bisinga non mais papa biso za na basi 5. Na biso ke yo tika na mibale po okokana papa na bino. Non il faut tout innover. Tout dépasser biloko wana. Mibali pona bango soka zui mwasi moko gagner motema ne yo vanda na ndao akomi siko kosela kiboelenge non ezaka ka basi tende bazo tindika mibali par contre mibali nde bazo révolter basi ceux qui lelo basi bakomi o bato ya este babenga ba shindikana donc mutu makasi c'est pas la faute des hommes azo sunga mwasi te or soko aider mwasi wana zo même musala mwasi abandi ko sala o épanouir vie à moi si wana à quel liboso mais eza pona honneur ya nani ya yo mobilité mais mibali belé balingi bongo te alinga bomba moi si na yetika na ndako libanda nda renya kasi kona basi o déjà babundisa ka vie na bango moko tala na confusion ndeza na makambongo na vie yo na no mona te moi si abalate abota te a réussir na vie na baza ebelé pona ndenge ni. Et un problème, il y a que prendre conscience. Moi, 6 fois, j'ai conscience. Pour l'épanouissement, na yemoko. Mobali kaka tende ko épanouir yo ndenge na zolo beaucoup tena mobali ko sungo ko tanga. Mais toi-même, si tu prends conscience que nangana mobali wana différence ezate na zolo bela mutu. Le bité ke o matela mobali na non. Donc ndenge ya zotanga ngape na zotanga. Ndenge biloko ya zosala moi aussi je suis capable de les faire alors si tu prenais moi c'est azui kaka courage muke à s'imposer na musala na ye a commis sa valeur à s'épanouir sans même secours ya mobile voilà pourquoi moi ba femme divorcée ba zuzu ba choc aller ba dépasser siko ba douleur wana elle se battre ba se fonder sur ba ambition songolo ba s'en sortir ba se retrouver ba s'épanouir. Donc on a moi si on attend azaka na libala azaka mukie azaka kitoko te azalaka boy mais depuis libala kufa a comment munene comment moi si kitoko pas eu conscience pourquoi pas ba oyo ba kota ki sanko ye ba nakati ya mabala bazwa conscience wana tellement bandote kata makala abandote kata mikate esungaka ye mukie mesana mo mbongo ezala te chérie mama azobela papa kuna koko na biso akufaki mais non mibali ya lelo balingi su basi ya charge te mibali ya lelo komi madame qu'est-ce que tu fais dans la vie hein ba jibe ba emba kala balobi ke avant mobali linga moi si nda tunaka osala wa mais lelo mibali nde ba koma tuna basi mais mibali wana bazo tuna basi est-ce que bazo sunga basi bakende liboso pour ça bazai ko sunga basi bakende liboso comme tel divorce cause a mingi te. Yango nazo lancé appel na basi bazwa conscience mama deo qu'elle se prenne en charge bango moko zwa conscience ya komise en charge bundisa soko suka na nzela classe osilisa te zonga na classe sto yekola musala moko songolo formation songo mi pesa valeur yo moko parce que soko zo compter kaka sur bato ata bible lobala ke la mama be ko chelike pa moto c'est toujours ça quand mobali nde aya asunga biso poto s'épanouir biso basi mais ça erreur.
pour ce que zoka mobile azotuna yo osala ani na vie c'est que azozela yo moko s'épanouir ya na o ya yo po ya na o ya yo otokende liboso. Alors pour na ba o bazozela ke mobile nda ya sunga ye pour l'épanouissement na ye mais ba ko exploiter moi si tokobele là bazo violer basi bazo sala boy. Or non, ce n'est pas ça, c'est ça basi on a nous bazui conscience té. Donc basi to la muka tozela ka te ke mobile nda obongisa biso vi ba papa na biso ya kala azaka kuti ba mama biso babala bango batanga kutu mingi te mais ba vandi na ba papa na biso ti lelo pona ni ba papa kala bazo ya lelo te oya kala ki asali ya salaire mama salaire yango azola tsa mwasi azokipe famille ya mwasi akoma penza papa ya belle famille mais mi bala lelo te. Oui, c'est aujourd'hui j'ai un problème na famille na kuna tozaya matanga wana kanga na contribuer oh lisusu kakanga ebongo mobile aleki no mususu na musala na yene donc mobile comme réclamer charge balingi lisusu te c'est comme mutu ya boko zela yenda sunga ko épanouissement na yo non to telema to se battre biso moko totala otokoki ko sala atoza na libala mobile peut-être alinga to bima si afrena na evi na yo créer mon activité moko ata na porte wana et ko aider épanouissement na yo kota même na lisanga ya ba femme mususu o bazo partager ba idée et ko fungola bongo na yo mama deo mibalo balinga épanouissement ya basité babomaka basi koboma parce que kovanda wana na tongo la muki ozotala kana kosukwa bilamba etondia mususu omona na kokomba ndako komela ekilo donc otala kaka musala ngozala routine na komba na si licence ko ele bilamba na kende wenze na sala boye vie na yo esuki wana mwasi ya boye bwaka na société mais ba mama ya kala pe vie na bango bando suka wana te baba no supporter on leni avantage ya ba mama ya kala bazako balaka mibali te mama de ozela na révéler eloko moko obi tant to balanga mobile azaka mobile na ote il y a plusieurs rôles au mobile à jouer na vie ya mwasi mobile azaka papa ya mwasi aza yaya ya mwasi aza chéri na ye aza bébé na ye donc mobile aza nyonso pona mwasi na ko s'expliquer donc tant to zobenga mobile papa biloko ozako zo epa na bino ki posa papa na yambi papa OK yamba papa te o yamba ndeye yende papa na yo ba classe o papa na ko kotangisa yo yenda ko jouer rôle wana akotangisa yo akosala ngwa bike non aza papa nanga azo remplir devoir na ye en tant que papa abele babo ya kotangisa poso atangisi o baluki na sima mais jamais face ezami bali o bayebi rôle na bangote balobaka na français qui ne risque rien n'a rien. Il faut toujours risquer. Na lingi, tango lingi mutu. J'ai na Bible na Jean 3:16 car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Quand on aime, on donne. Moi sur yo lingi. Pesa ye biloko moni sunga épanouissement na ye, tika yake liboso, soki ya kosala mabe liboso, etali na nzambe na ye, mais devant nzambe yo zala irréprochable. Mais pourquoi mibali nyoso ba komi na position moko oyo azobanga ce na pesi motema na nga nyoso moi si osalanga mabe voilà pourquoi tozo s'épanouir te tozo se soutenir te na ba couple po tokende liboso voilà pourquoi basi ebele ba komo ina mariage po bazomona ti na mariage te au moins moi c'est ça libanda copine yo mobali ya mutozo zo soin na ye à 100% po za na confiance na ye koleka moi si yo andimi ko sacrifier nyonso ya ye pour vivre na yo akufa na ye siko iyo étant que jeune okoyebisa na ba fille wana oyo olie aluka vie na ye aza ko se donner na maboko ya mobali oyo aza déjà occupé pe or mobali wana pe aza na ba responsabilité na ye yo étant que jeune femme oloba na bango en tout cas on a koki koloba pona bana basi oyo olie babundisa vie na bango baluka épanouissement na bango bazo se fier na mibali ya bato bazo perdre temps na bango à moins que za la job na bango oyebi lelo comme officialisé na monde entier et comme nango job reconnu na Kinshasa te maman deo na Kinshasa eza reconnu officieusement pas officiellement mais eza na ba agent basala ka misala wana pe bazo benga yo na ndako bazo ebiso ke maman non sunga yo zo mona nga mabe mutazo ya na ndako na mimwemwe na sina sungeli yo ye yo zo zwanga mabe ozo finga nga na téléphone ngelo bani deux ans musala na ye aza na sonité aza ko se gêner te yango na lobi à moins que za la musala na ye mais musala ona peza na lifuti nango mais pona ba jeune fille oyo misusu ba innocente
peut-être pour papa aza na ba moyen te famille ezo souffrir souci na yo comique nazata mwa mobali ya bato asungaka nga. Non, il faut être courageuse. Yango faut kotuna famille eza pauvre okoteka mai te okoki kosala me mosala ya kibone te okoki koluka mosala te oyo nyonso bato basalaka ozwa mwa fond moko boye permettre oteka mapa oteka bokosala yango te. Olobi yango mama Deo, olobi yango nazoloba oli otie elike pa moto oza no innocente kokanisa te ke po vi ya mwana mwasi ebonga il faut kaka akende pa ya mobali ya bato te. Yango wana olobi nyonso akoteka mai akosala mosala ya kibone bamisusu babala bakonzi likolo ya mosala ya kibone okeka kosala na ndako moko ya motu moko ya bien boye un prince mpenza bwaka miso babi me mama petite wana ono bon nanga nonga na sepeli na ye ayebi olamba ayebi koyamba bato me bana basi ebele bakanisa mosala ya kibone epesamelaka bato bautaka bakote recule te bamili recule te mwana mwasi ata ya kitoko soki moyen eza te luka mosala omoni okosala oza na maboko mibale makolo mibale ovandaka kosenga tonton alo mobali ya tantine mobali ya nani wana copine aza mobali motema esi evimbi donc yo ozotala kaka azala te ale bobandi okomelana kochate encore mikolo telefone omundele asasali biso mabe. Non, balongwa na nzela wana. Il y a plusieurs moyens à s'épanouir sans compter sur babiloko ya modèle, sans compter sur mobali. Mais ceux qui peuvent marier, tokopeki sote ko compter sur mobali na yo. Parce que Bible lobby ba désir nyonso ya moi c'est ko lala likolo ya mobali na ye. Ko compter sur mobali. Bon so kutai na ivrogne. Bon so kuti na waza irresponsable, tu vas faire comment? Voilà pourquoi to lobby kokota na libala il faut se préparer en conséquence. Parce que moi na suis qui déjà préparé depuis et pas na bango. Soit tu atanga, toi yekola musala moko songolo. Okuta na mobile livron baka ba mbongo te. Mbongo nezaka soka keya melina baninga esili. Sekonda kuno kokufa. Okoboma libala parce que mobile na mbongo te to po aza ivron. Mais ce que vous avez préparé déjà, libala bile ya mbakulu toi, et ça n'importe qui tenda ko se lancer kuna. Bats-toi, prends-toi en charge. Et puis engage-toi. Voilà pourquoi dans le bas qui liba les a étapes ya souka ya vie. Ok kuno si okoki pe bongi. Tango s'engager okutani koto fai ozui relève mbala moko. Une aide semblable. Liba les a tendenge ba okanisa ok kuno kutima pa ba chela yo wana nde totala na novelas. Ba se tromper hein. Wana eza ba film maman. Un film mise en scène maman Deo. Eza mise en scène. Ba fi alelo ba omikosa. Liba les a ba make-up otozo chaté. Liba les a wana te. Les hommes d'aujourd'hui sont à la recherche d'un cœur. Le cœur d'une femme, d'une maman. Mais ba si alelo ba za ba maman te. Yazaka soit make-up nae. Elle s'attend juste hein, elle va la kokipenga auti na congé na poto mais non tout na ba maman na biso ba kenda ba poto wana ba bandaka wapi ba bandaka ndenge nini okoma mobala lobinga na koboya mwasi na ngate. Cette femme s'est battue hein, elle était à mes côtés quand je manquais même 100 francs moi sur azala ki pembeni nanga mais basi alelo mobala zanga ka ata mbonga osombelo secret to kofutelo transport mobala na simba te mieux fois vendre na mobala ba tout que jeune garçon azobundisa lelo azu 1000 francs transport futa lobby azangi en tout cas eza erreur ya makasi pena liro toko mise en charge te toko détruire mitema mibali ne vont pas nous faire confiance pour ba soutenir biso to s'épanouir. Balobi libala ezo empêcher valorisation ya mwasi. Moyen moi si aza valoriser na kata libala ezate yango siko ekoma kaka mariage d'intérêt vrai ou faux te naza ko partager à vue wana te à vue no ezani il y a un problème siko ya culture biso toza ba africains et puis les congolais tokoki ko se comparer na Europe te tokoki ko tricher te pour lelo biso ba congolais toke vanda na poto tokoma lokola bango ya poto ba vie na bango ba mariage à contrat non. Là, on n'est pas d'accord. Ngai n'a partagé à vue on a été liba les gens ont présenté, liba les gens ont bien. Ce qu'on s'est préparé qu'en conséquence au quotidien 4 match za ou mama Deo. Bon ba o bazo boyango. Bazana raison bien bazana tort. Pour ils na catégorie ya ba fille à lelo. Na obeta c'était pas mbaté. Puisque na zwa ki ba eko. Ils na mo catégorie moko ba fille à lelo boé alingi na ye libala te pona ye ezaka freinage. On a ye abundaye moko akobundaye moko parce que ce qu'a côté libala
bazo freiner ye oso akoti libala makambo nyonso ekomi ya kokangama mais lere azalaki ye moko soki atekaka azoteka biloko ne bien ezotambola malamu bafrein eza te mais lere akomi kaka kuna na kati ya libala ekomi avoyager problème oyo ozalaka na bamibali kuna kote okendaka oyo akende mosala o te patron na yo kuna na mosala azalaka sheri na yo ainsi de suite sikoyo toloba nini. En tout cas, nga nakoki koloba ke l'ignorance tue pona bandeko basi oyo bazokanisa bongo. Ignorance ezoboma bango mingi. Il faut koyeba nanu eloko nini oyo olingi se lancer na kati kozala ignorance te kozanga koyeba ndezolobisa bango bongo azobanga libala na musika azobenga ngo freinage na musika. Pourquoi? Parce qu'aza préparé te pour na mariage na émission no lo lancer qui est prochainement to komekana ko solo la pe ko lakisa bango ko se préparer ndenge nini parce que bazo se préparer na ba aspect ebele ignorance des autres na bango baloba boy point ya mibalo na koki ko bakisa eza concernant ba éducation de base. Peut-être maman na ya souffra mingi na libala yango azwa conclusion wana lata yango mais message on a opesa bango vie ya maman na yo eza ya yo te. Si tu te lèves tu te décides pour l'épanouissement na yo oko comprendre lobi ke ba erreur ya maman na yo ekoki jamais kozala ya yo vie na yo eza ya yo ya maman eza ya maman soki maman échouaki yo koki corriger ba erreur ya maman mais ba papa pe mususu bana bazwa exemple na bango papa azwa basi ebele à la fin de compte bana batanga malamu te unité ya na famille ezate ezoposer ba problème bana bakoma na dégoût wana. Voilà pourquoi maman Deo zawana tango nyonso oyo balandaka ba émission na biso so tolandaka ngo to sepelaka mingi kutika kutuna na pesa on merci pour na émission na maman Deo ezo sunga biso makasi ezala basi ya mabala ezala ba divorcé ezala bana ya basi o bazokola lelo ya ba maman nyonso. Oui maman Deo en tout cas nakanisi à la longue nayebi koko organiser siko ba centre de formation pour na ko aider bango. Exemple ba parents ceux qui ba jouer qui rôle ya mabe na vie ya bana il y a moyen de les réparer. Tokoti kala nte parce que Congo ezaka sous dictature ba konyo so ba kwa to bandara ko banga non. C'est qu'on doit faire koluka ko sala c'est que les autres n'ont jamais fait. Tango ko chamu tout parce que olobi makamba ba autorité na biso na koyebisa yo te na discours ya mokonzi na biso ya mboka alobaki yango alobaki en tout cas na kati ya misala na ye basi bakozala na place ebele. Voilà tala mokonzi ya mboka modelo nzambe apambola ye alingi épanouissement ya mwasi tika ba honorable ceinture na ye mobimba ba comprendre que batika basi ba s'épanouir bakanga basi na ndako te bapesa pe basi chance problème ezaka dialogue na ndako so to bi osolola ba biloko mike esala ke ba étouffer biso neti bazwa na ngozala te à comprendre que non. Au-delà ya jalousie nanga, j'ai une grande dame. Maman Denise Nyakeru, a comment qui wana ndengeni. Si elle n'était pas préparée, déjà, oui, il faut que bata muzambazo élever bato. Biska buzoba ya muto bimaka. Nde wana. Soko zaki bien préparé te na coulisse sur scène boy muto yo comprendre atala rumba obina bien te. Abina rumba bien te. Abina bien te. Sikoyo pona ba jeune fille nyonso oyo bazomona ke po abonga il faut kaka libala yozo yebisa bango. Mama Deo balongola idée wana ko bonga ya jeune fille eza kaka libala te. Et puis moi si nyonso abengama pona ko bala mate eza na basi basalama pona libala eza na basi mususu oyo basalama pona libala te. Ça s'explique. Okomona mwasi mususu aza mwasi mobali comportement na ye lolenge na osala makambo azaka mobali siko mobali na mobali esimba te mais ça na basi mususu babengama mpona kobalama. Alors problème ya basi kobongeza kaka libala te sala omoni okoki kosala en attendant que libala eya bisiki kokutela yo okoti na kati soki pe umeli koya sala nanu l'essentiel makambo osala eza ebele à part libala yo omona wapi moto akufi po abalami te to po alia kamote ezalate. Merci maman Constance kuna na réalisation bazo sala ngasi kuna babi toleki koloba mingi biso basi toloba mingi tozolo ba pamba te tondo sunga baninga basi o bazana na kati ya bobungi bazala na nzela
baye bandenge ni bakoki kosala effort pour s'épanouir. Yango nakanisi bandeko balandi bomoni ndenge invité na biso ya lelo alobi makambo etali épanouissement ya ba mama oza na libala te mwasi ukoki ko s'épanouir uko sala effort ya kotanga ya kosala formation donc il faut conscience na yo et sala basi mususu ba conclure que mariage ezo empêcher bango basi se valoriser yango wana na cadre ya genre nabungi te jana yango wana na cadre ya genre mibali oyo bazali ba phallocrate ba dictateur ba irresponsable il faut ba disparaître parce que moi si azali être humain il faut à vivre pleinement liberté na ye à s'épanouir à se développer aza mutu oyo frenaka ye omonaka ye eloko to nini te pe moi si il faut se libérer yango wana nde but ya émission na biso tozosunga ba mama bayekola misala bayekola bakota ba formation bao baza makasi na ko se débrouiller na félicitaka ba mama maraîcher na félicitaka ba mama bipupula na félicitaka ba mama mapa tala ndenge atekaka mapa na ye azoteka azana mobali te ateki ba mapa ti asungi bana na ye batangi ba classe batangi ba université mona ngai ti ozomona nga na tanga ba classe ti na silisa boye ezali grâce à mama na biso azali koteka nini mapa nde yango wana posa na biso na kati ya émission oyo ba mama bolanda pe boyaka kozwa part ya émission oyo tango nyonso po ete efungola o mayele ozala mwasi ya kilo ozala mwasi ya talo liloba suka. Merci mingi mama na invitation na yo. Merci pe kosunga ba mama na biso ya RDCP ya mokili mobimba o bazolanda kayo ngonga nyonso na profiter l'occasion oyo kopesa merci na mama Marie-Claire Kaleta aza mwasi ya makasi mama wana sala 35 ans na libala mama moko ya makasi azosunga pe bato lokola mama Deo vraiment nzamba pesa ye mikolo ebele na se ya moi mama Fani Ngandu na bosani te mama Evodi mwasi ya Joël Mumbere mama Netan na Eli merci nakanisi mutu nyonso azwi mwa 1+ na ye na kati ya thème na biso oyo tolobaki mwasi po abonga eza kaka libala te ozana na libala te effort na yo conscience na yo ekosala ke obonga se développer okende liboso. Merci beaucoup na équipe technique ya Canal King Télévision oyo basalaka toujours ke bolanda na bilili o bozali kolanda nde tokutani na bino vendredi prochain émission na bino ezala kaka sur Canal King Télé Vérité.